Nous rejoindre ici pour prendre la parole. Fan de co-émission Biso Civil TV à tout le président Texas à Biso. On a eu ça va soi-disant valide. Botala qui kokate, botala qui ndundute, botala qui pour moutaza aveugle, azali peuple autochtone donc pygmée. Mais ce qui compte c'est la tête. Mutulo kolego za la mabe, le boko go za la mabe. Biso ba ndundu tozangi mélanine, mais loko mutuya eza mutu c'est la tête. Le professeur Samaï. Sylvie Mort na pension beauté, yomoko moni déjà to la kata. Morke, yebisa mamingemi, baninga bana na yona baba baninga na biso talanda ba mona bilili nyoso yo ke baza batu na mokili. Oya kufaza handicapé, omonde batu bayete. Tozali ndambu, tozandambu te tozami bimba. Po mutu mutezalaka na makambo nyonso. Soki mutu ekufi nde okomi handicapé. Ponga na loba te ke nazali handicapé na loba nazali personne vivant avec handicap. Et ça différent. Et aujourd'hui à travers le monde, mesdames et messieurs, vous ne maîtrisez pas l'outil informatique. Mort de l'immortel, nous te saluons pour te dire que ta mort n'est pas une lésion. Mort de l'immortel, nous te saluons pour te dire que ta mort n'est pas une lésion. Bande pour une émission na biso Mama Sylvie Mbon TV officiel Mbote place Bozali en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie. Mbote place Bozali. Je pense bien tout le monde biso awa tozali na centre-ville ya Kinshasa, précisément na commune de Lingwala, à l'hôpital du cinquantenaire. L'hôpital du cinquantenaire, vous savez très bien que na kati ya Kinshasa awa précisément dans Kinshasa en particulier, tozaki matanga ya papa na biso matin ekanga kufaki déjà tiraki biso mikoloti koleka to bibi kufaki compte tenir malade nenge toujours ezalaka to yebi yango bien. Alors tozali awa la cinquantenaire na mort cinquantenaire pour to bimisa corps na ye. Toujours comme on a handicapé mingi baza awa juste pour vous annoncer que papa matin quand était personne vivant avec handicap hein bien et puis PDG à Izipa Izipa avec Kinshasa mingi dans la province plébélé Izipa ils a vraiment ébélé mtatonga Izipa nous sommes bongo papa matin et kanga zaki bongo personne avec handicap. Alors de ça nous trouve que na Mama Sylvie Mbon TV officiel awa bimisula majorité za mingi handicapé vivant avec handicapé, c'est-à-dire c'est comme lui-même Mama Sylvie aza avec handicap yango mingi ko valoriser handicapé so ya mboka biso pe ya monde mobimba yango to contexte le terrain na ingénieur Belon Kwalama hein ou bien une triple option deux années awa pour ba image pour interview avec handicap. C'est pour ça que vous avez dit tous ces émissions tout ça on avait bien déterminé que un handicapé azamuto toko négligé était un handicapé azamuto toko bakisate un handicapé azamuto fait tout en considération papa maté kanga azaki muto azaki na deux pieds azaki na deux pieds azaki muto azaki vivant avec handicap mais makambo ya sali assez plus même na bato deux pieds. Alors biso ba auto négligé ka handicapé biso auto rejeté ba handicapé biso auto découragé ba handicapé to tika un handicapé tellement mutuna e azali ko sala azana don oyo ki ko réaliser pour les biloko super handicapé msusu oyo bazana souffrance de papa maté quand je pense na ba interview boko ko mingi ndenge ba ndeko handicapé ba lobi ndenge asuni bango à 100% les lois salité nani ko sunga bango. Alors c'est pour cela ensemble des ingénieurs Belon Kwalama to kende na ma kuna déjà place oyo papa maté kanga azali. Le professeur Samaï.
Alors, bande de commission Bisso, Sylvie Moltivi, on continue toujours d'interviewer dans Bisso, dans la place du cinquantenaire, la place de la papa Martin Ekanga. Alors, tous les bande de Bisso avec handicap. Bonjour papa. Bonjour papa. Tu es maintenant papa Martin Ekanga pour Nayo Azaki Nani. Aza président de la fédération. Aza mo konzina ngai. Alors, jour où qui message na yeki akofa que ça qui on nini. Pas si regret makasi. Pas im tazako kamba Bisso, obundela so papa ba konzi koloba. Alors, Bino, handicapé, vous avez méprisé, rejeté la société, ni beaucoup dans l'État. Ministre a vécu avec handicap, par exemple, Irène. N'a habité déjà un peu quoi avancer depuis le ministère à Nekota. Rien à voir. Et là, comment côté? Et là, on va avancer. Kaba promesse. J'espère que tous les papa Martin Kanda. Martin, bana batangi kuna, babimba licencié, et pas naïe, abano foutre la chose, bakambe belé. Je suis confiné pour le pas l'État. L'État a kanisa biso. Tout le monde a mort dans matanga papa Martin Kanda pour nayo azaki nani. Azaki président bisonyo sur la personne vivant avec handicap. Bon kokende nae ezape moi pasi. To éviter oya roya lobby soka okoka ko sala oya zaki ko sala. Et le retour au Sengandelelo na gouvernement na biso pe na bakonzi na biso batala ba personne vivant avec handicap tozali batu à part entière ezate ke po tozana handicap nde tozali ndambu te tozami bimba po mutu ezalaka na makambo nyonso soki mutu ekufi nde okomi handicapé po nga naloba te ke nazali handicapé naloba nazali personne vivant avec handicap. Ils sont différents handicapés. Handicapés, ils ont déjà moto, ils ont raisonné à tel côté. Mais, tout ça, ils vont revoir la politique qui est bango. Nous avons sur la personne vivant avec handicap, ils vont s'organiser, ils vont faire la formation, puisque ils ont mis tout. Mais, et pas nabiso, tout le monde a été. Tu es président Texas, alors bonjour président. Bonjour. Papa Martin Kanda pour nayo waslaki nani? Non, mais d'abord, le président Martin Kanda est vraiment icône et un grand bagarreur parce que tout ça qui de temps en temps qu'on travaille pour les personnes vivant avec handicap, n'a pas vulnérable mususu. Mais au monique musala oya sali même soi-disant valide musu basali angote angona yebisa soi-disant valide. Botala ki kokate, botala ki ndundute, botala ki pour mutaza aveugle, azali peuple autochtone donc pygmée, mais ce qui compte c'est la tête. Mutulo kole goza la mabe, le boko goza la mabe. Biso ba ndundu tozangi mélanine, mais loko mutuya eza mutu c'est la tête. Donc c'est vraiment un vide le président Martin Kanda parti, mais biso dozo continuer ko travailler au de Tigali te awana RDC. Eza pays moko modèle. Pourquoi pas c'est toza uni? Eza souteke ba ndundu bazana ba kwena bango ba baba biso nyonso tout sangani. Donc on a sagesse nanga imwimba Texas et go sangana sagesse mususu ya handicapé moteur moko ya aveugle moko ya peuple autochtone moko donc pygmée pour être makambo tambola liboso donc ba soi-disant valide bo respecter biso. Eza pona ki ndundu te ki koka te ki baba te metala lelo ba valide boni oyo président Martin Kanda tiki na misala ala ko. Alors pona mboka oyo tombama et sengeli moko na biso za la koka za la babo za la ndundu ou ajouter un plus pour le développement mboka oyo. Alors président basaki bino ministère avec handicap déjà ni avancé déjà depuis ce ministère. Non papa, au moninga na sportif depuis na sincère et pour faire ministère eza ya sika ba difficulté eza nan mais loko eza positif parce que ministère wana eza pona ba koka ba ndundu ba baba ba peuple autochtone voire même ba blessé de guerre. To travailler ki mingi pona processus ya paix banda sani siti kinoti na mokolo lelo tozalaki na dialogue tozalaki un peu partout mais esili na nuté bino moko bozo mona ndenge nini moi minungu eza na mboka esengelaki vraiment tika biso na moment oyo te azalaki conseiller pona ngai azalaki conseiller pona comité malgré azali membre ya comité ya coordination nationale ya société civile yango wana esali biso
pasi mingi mais Fecopeya eko continuer ko siéger na place wana tokotika yete tokotika pe mama te toko continuer ko sala musala poete ya solo kimia esengeli kota na Congo bongo tokobosa na kate ndeko na biso Martin Ekanda. Alors papa tumonyo awa na matanga ya papa Martin Ekanga pona yo zalaki nani? Bon pona ngai azali président national na ngai parce que na kata Congo awa ya ba handicapé doit structure za organisé président Martin Ekanda azali lokola président national ya ba personnes handicapées tozana provincial tozana ba communaux donc nga nazali président communal ya Kasavubu donc Martin Ekanda azali cher pona ngai. Nako zo ki message ki akufa ki sa ki ndenge nini? Autant na yoka message vendredi pour biso to message vendredi na tongo ya le 17 donc c'est là que biso passe moko to yebite po nzambe mutasala bato mais to yebite so to zo su muto aboyi na ba œuvre ba no sa pona biso personne handicapée chaque année après 2 ans après une année to no zanga ba chaise roulante même on na zana ngoza fauteuil ou ya souvenir na yi donc to yebite so to zo muto aboyi. Ya malamu nini papa Martin Ekanga asali pona ba handicapé ya Congo? Bon ma souvenir na ye wa sali pona biso ba handicapé ya Congo bana na biso ba tanga na Izipa to futaka ilo côté école Izipa za cher mais a pisa biso chance wana ke mwana so asilisi yaka na ye akoli samaeli donc on futa ta sans frater de souvenir à makaso nga tika na ngo ya ngwana po bana bazui maeli. OK, merci beaucoup. Tomonyo na matanga papa Martin Ekanga je pense que boza vivre avec handicap et boza ki message ki akufa ki sa ki bino ndenge nini? Ngaku tunapika crise. Na pika crise penza. Sisi koyo naza komenaka bakisi. Alors na niveau association handicapé ya Congo papa Martin Ekanga nini madame aseli bino? Martin Ekanda asali ya mingi pona biso. Asali ya malamu penza pona biso et surtout ngai. Ngai nazali mama promotrice ya école. Penza Ekanda akutaki école nanga ezakaka ndenge wana mais atikelinga bâtiment atongelinga achelinga baban donc asali eloko ya kitoko na kati ya centre na biso ngai nazana pasi mingi na motema et puis na mawa yango moninga apikaki crise wana soki natalika mire wana école na okokate yango wana azalaki papa malamu na kati na biso bandicapé soko ke na problème epa na ye ako résoudre yango azalaki bina papa na biso wana pena baoba na biso so moni biso to tondi na kati ya esika oyo moto na moto aza na témoignage na ye mais oyo angeleki munene souvenir ya malamu po na ye eza ebele kaka ndenge mama oti koloba commentaire penza ko sala pona ba souvenir ezali te donc ezali ko sala passe pona eza surprise o eza surprise pona koyoka ke papa Martin akufi na 22h ezala ki biso passe mais trop de souvenirs je ne sais pas comment commenter mais atiki quand même eloko na kati ya mboka boboto na ye nde vraiment ba mususu ba ko kolanda bandicapé mususu basala relève na ye. Tout le monde bino na matanga ya papa Martin Ekanga to bi kazaki vivre avec handicap mingi na société bino muzaka rejeté mais papa Martin Ekanga sali makambe belé ya handicapé na ebité nini oyo ko comme souvenir na ye. Bon et pendant ngai na moni makambo Martin Ekanga sali ebelé a formé ba cadre universitaire ba tebelé na kati ya informatique Martin Ekanga azalaki moto moko oyo asali ba œuvre belé lelo oyo biso ba handicapé problème na ngai ezaki ete ya biso kotala liwa ya moto ndenge oyo bongo sikoyo ngai nazali boye na kozala nani esengele ke totika mape ezako na ostenga na ba handicapé to bongo la motema to landa vie internet. Erozoki message ka kufaki oyoka kindenge nini?
En tout cas, merci vraiment pour la parole. Vraiment, Koyo Kaliwa ya papa, Nazara qui décide, étant que personne vivant avec handicap, Namona qui na perd de l'eau comme Koya Mutuya. Pour Nangai, personne vivant avec handicap. Vraiment, ils ont passé ma casse. Ndenge tolobaki bongo toza na cinquantenaire tokozwa interview ndeko na biso vivre avec handicap bayo bazalaki pene papa Martin Kanga bayo bavivaki ensemble papa Martin Kanga tokolanda bango toza na président ya ntele oyo etali bongo vivre avec handicap na niveau ya ntele kuna commune ya ntele ye mto s'occupera bato ba handicap. Alors papa bonjour. Bonjour papa Nangai. Bon voilà papa Martin Kanga et madame nous avons comme souvenir. Vraiment papa Martin Kanda tozo benge papa mais aza ingénieur Martin Kanda. Ce qui est loyo na mboka na biso to retrouver ordinateur mutu asali makasi ke ordinateur et na mboka na biso awa ezalinde Martin Kanda haza mutu ya mayele koleka yango wana Martin Kanda ndenge azali wana aza ikoni na biso ya mboka yango wana toloba ke dei oya Martin Kanda nde toza na cinquantenaire awa et faut elandama partout na monde. Parce que Martin Kanda a supervisé Afrique Mobimba na domaine ya ba personne va avec handicap. Martin Kanda ndenga zaliwana a tongi pe ebele. Ce qui totali lelo izipa wana les écoles ya bisonde bandicapé. Biso tozalaki so toke na izipa kuna bana na biso bazotanga yo fele vraiment lobby bo batele la biso école wana pe université wana parce que lobby na biso ezo dépendre wana. Yango toko senga pe lisusu na ba parents bana na bango ba handicapé batika bango na ndaku te ba fandisa bango na ndaku te ba luka ba pesa bango ba kota na babikoli batanga parce que lobby na bango ezo dépendre na lelo soki tokotala mokonzi ya mboka président de la République Fachi Beton leader na biso a permettre biso toza na gratuité ya scolarisation bana batanga ofele mama papa yoza na mwana handicapé kolobate azandoki akosala nini lobby na ezo dépendre na yo parents yo moko parent kotisa na classe atanga parce que lobby ekoza kitoko mingi ya koleka parce que bandicapé tozalaka marginalisé tozalaka délaissé tozalaka abandonné mais parce que biso moko ba parent tozotika bana biso dans la rue tozobomba bango na bandako to bimisa bango ba kota ba classe batanga na baninga nous on a étudié en université totangi na ba valide mais si on a terminé là-bas c'est parce que ba parent na biso ba bomba ki biso na ndako te ba bimisa ki biso na mokili pe to ebi lelo univers mobimba yango wana papa Kanda to souhaiter lo ba hommage makasi bien sûr eza mukolo ya kolela mais pona biso ezali déjà honneur skotala ikoni ya boye ya munene asali loko oyo esalami na ba valide kutu te mais ye asali ya koleka vraiment que son âme repose à paix lobi na biso pe za la malamu bandicapé ba kende liboso vraiment ministère na biso pe o ezali coordonné na maman na biso Irène et Sambo Diatabao vraiment maman tia eloko vraiment na motema na yo parce que bandeko balobi bandicapé musu bazo senga bambongo na babalabala bazo souffrir vraiment maman mema biso na motema na yo po ete lobi ya bandicapé yo otikala lokola marque déposé na biso vraiment maman tsoki otiki biso mususu azate sayo maman na biso ministre excellence maman na biso Irène Diatabao. Alors, le ministre est avec handicap. C'est-à-dire que le secrétaire général est avec handicap. Nous évoluer mal na Congo mobimba. Bon, en fait, le problème est allé à niveau assemblée nationale. Vraiment, selon loi organique, loi organique, il fallait que les canaux session ou tel koleka. Ah, mais biso sous na session en septembre. Mais biso tokolo baboye. Tout yo ba kondina biso o bazana topona bango ba élu de peuple. Vraiment, bozana assemblée bota la kaya handicapé cette fois-ci. Parce que bino so bokomi kuna comme kotala intérêt na biso bino moko vraiment pour na handicapé bozozong sa biso ka sima handicapé vraiment cette fois-ci boluka moyen loi organique na biso leka papa président de la République a créé le biso secrétariat général à la personne va avec handicapé nous ne travaillons pas ce qui secrétariat général est yé wana biso nyonso toko se retrouver na kati ya secrétariat général tala lelo toza ministre délégué au ministère des affaires sociales vraiment biso
ministère mobimba tozala sous délégué na social ndenge nini biso tolingi tozala autonome to jouir na ba droit na biso pe na ba prérogatif na biso tant que de personnes vivant avec handicap ya RDC mboka munene mboka ya kitoko o etonda kita. Merci beaucoup. Alors bonjour papa. Bonjour papa nangai. Toye to moni bino wa na matanga papa Martin Ekanga ma nini to esengo nini yoza nango na ekozwa ki message oyo. Bon tant on a zwa ki message oyo vraiment en tout cas ça qui vraiment passé na leli na binzambe mutu tutikale ya munene boya ko kende boye vraiment mais loko ezaliwa esala nga vraiment passé mais na sala ki le ba effort ya ko kumisa kaka nzambe po yene mutakeli liwa abi na kotika ntinda bino na mokili pe na ozwa bino elo tozawa ana se ozomona to na 51 tozobimisa déjà papa to notika e na lilita nzela obiso stoko kende message kana ngina pesa na bakonza mboka lelo yo engagement o ya bino soki botiki yango ekoza vraiment passe tala lelo biso bandikapé nde toza abandonné abandonné na niveau boko kondima te donc toza na vie moko boye oyo eza penza dignité alors bino bozwa charge na biso mama na biso ministre boche wana mama Irene Diata ako travailler ndenge nini soki bopesi moi secrétariat général te po toza lelo tozo travailler te tozo sala le côté donc n'a pas sinamawa. Joyeuse parce que vous savez tous que une graine ne peut donner fruit s'il n'est pas enterré en sémence. Distingués invités, chers convives, le temps est grave, le temps est éprouvant, le temps est présent. Je suis en train de faire un discours, mais je discours ici pour rendre hommage, un hommage tout en or à mon ami, à votre ami, à votre frère, à votre père, à votre grand frère, et enfin, notre DG Martin Ekanga Onyagonga. Pour aussi relever au niveau de l'humanité. Oui, Ekanga, tu mérites d'être élevé au niveau de l'humanité. L'humanité vivante et naissante. Oui, je discours pour dire au monde, que vous êtes un grand baobab congolais, vous êtes un grand baobab africain, vous êtes un grand baobab international. Oui, Ekanga, vous êtes un grand ingénieur, je vous ai connu comme ça. Vous êtes un informateur, vous êtes un ingénieur en informatique. Je discours, Ekanga, pour dire que ce moment est grand et que vous êtes icône. Qui a jamais restera gravé dans nos cœurs. Ekanga, vous êtes fondateur, directeur, président général de l'ISIPA. En 1974, Martin a osé. Il a osé grandir. Et aujourd'hui, à travers le monde, mesdames et messieurs, vous ne maîtrisez pas l'outil informatique, accompagné par d'autres membres de cette association à laquelle appartenait, vous faisiez partie, c'est lui que nous paierons aujourd'hui, professeur. Responsable des universités privées, ainsi des reconnaissances vis-à-vis à leurs collègues qui nous quittent aujourd'hui et que nous pleurons aujourd'hui. Pour nous rejoindre ici,
pour prendre la parole au nom de l'association des universités privées. Je commencerai par saluer la présence de notre ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Louaka, qui depuis n'a cessé d'accompagner l'AIPA, l'Association des universités privées agréées. Presque à la fin de la cérémonie funéraire de notre PDG, notre papa Martin Ekanda, qui était déjà mort. Et aujourd'hui, on va l'enterrer dans la nécropole. On va l'enterrer dans la nécropole. Avant ici, quand ils ont la cinquantenaire, ils ont qui ne bon Isipa Mouchi. Ils ont les cabons de Isipa. Je parle là aussi des autres personnes orchestres, des musiciens, Borobeta, Mondoulé, Bassepela, et puis place de construction et qu'on s'est passé. Nous sommes arrivés à la fin. Quand ils ont déjà dans Isipa Mouchi, et ce que l'on a après, et que malalement encore, direct dans la nécropole, au place où on a papa Nabiso, Martin Ekanda. Nous avons tous les bino, bande de l'émission Sylvie Mon TV officiel Mbote. Mbote sur makasi koleka mingi mama nga yemoko mama Sylvie da Queen Mother mama nga moteur mola mama nga bolingo mama nga bisi jene beloni kwa lama Rodriga kendete vraiment maman Mbote place aux alliés vraiment merci beaucoup maman, je suis de cœur avec vous et je vous considère maman. Alors Mbote mi pe sous na yemoko Regina Magala, ouais Regina Mangala mon vieux Mbote place aux alliés Mbote mon ami propre Kabasele Jimmy en Afrique du Sud kuna mon ami propre un boxeur makasi un congolais boxeur il peut ça il peut exploiter kuna Mbote vraiment Mbote koleka ming na yemoko o atrangata mkomonte yo mais ingénieur belon kolama hein autre bien ka triple option ce gars qui triple option c'est 3 points mais il y a triple option d'une autre question triple option c'est nini ingénieur belon kolama zawana merci beaucoup merci peu sous Mbote na Martine Martine maman na ngai ya bolingo place ozali bon place Mbote makasi Martine vraiment c'est pel mingi to s'abonner massivement na chaîne na bino oyo Sylvie Mon TV tout le monde bon prochain numéro bye.